Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député ya mokolo mwalilo eza masolo toko sala avec tristesse d'abord parce que nous avons perdu l'un des nôtres. Il s'appelle Syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo, c'est quelqu'un, moi personnellement je ne l'ai pas connu na 40-45. J'ai connu ce monsieur pendant 7 ans il y a combat. Il m'avait envoyé quelqu'un, je me rappelle à l'époque, Franck Ediongo Chambazaki na Boloko, à son temps. Il m'a envoyé quelqu'un. On a échangé. J'ai trouvé monsieur engagé. Syndicat Dokolo, Azaki Loko, la cerveau. Yaoyo tout ça là qui kana Chantilly. Azalaki wana, tuzakana ba prof Mbata, ba maître Hervé Diakès, à qui je présente les condoléances les plus attristées, et toute sa famille. Bandeko tout, il y a les Congolais debout. Tozalaka wana, avec tout le monde. Et on ne croit pas, mais c'est déjà arrivé. Syndicat de Kolo, Tokenda, on a fait des choses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit Awa. Je me rappelle, rencontre à organiser à Kinshasa, Tango Monakanga na Koti na salle, quelle joie. C'est alors une occasion de nous dire au revoir. Yangona Lobakana Bandeko, nous sommes au Sala, les lotos komi Koloba, chacun là où il est, parle bien des syndicats pour nous souvenir Mokoboy. Moi, no Dorcas, Azwaka Massasina, Lemba, ni tété, perturbation et à gouvernement, il serait en Belgique pour ce soin. Syndicat. Mes condoléances les plus attristées, na bande kotou ya ba Congolais debout. Masolona de Pité, l'obito il sakibino beni babomi 19 personnes. Ba Koti à 19h on a tué les gens. D'un côté, de l'autre côté, ba fosse commune et yeko bimasiko ya makasi va découvrir yangona Bukavu. Au moins 39 fosses communes. Azolo ba bandi n'arrivé à guerre et à libération entre guillemets, donc il y a Fidel Masolo Tokobeta Masolo, il y a Waneza rapport, il y a SOS justice Bapesi. Mais non Sakibino que je devrais recevoir émission Eza Masolo na député. C'est un cadre où le député change la population naïe. Retenez que le mandat d'un député est un mandat national. Mais tozana bisika ba vota biso. Par devoir, il y a redevabilité. Tolobela kayango. Ta soki tokolobela la politique nationale. Tolobela kayango. Naambaki honorable. Moyindo Zangi. Na dossier Yaminembo. Bokininge Kei et komi ba maintenant ces obima de part et d'autre. Il est là. Il est là, c'est un député, il s'assume. Maintenant, si je les ai annoncé que Tokoeba Siko secret ya Aru. Parce que chaque fois, na pesa kabande konanga bazana ri warambote na Aru, les gens ne connaissent même pas. Les gens estiment que Kinshasa et Congo est Kisasa. Donc en dehors de Kisasa, le Congo n'existe pas. Où se situe Aru Bokoyeba Yango? Parce que Nazana élu ya Aru Awa, c'est l'honorable JC Draza. Azamutu ya parti Ninia A bar A. Il va peut-être expliquer lui-même. Honorable a offert de couvrir Bisso. D'abord, Nakoluka situé Aru et à côté Nini. Les compétences et qualités à Aru. Peut-être pour vous rafraîchir ma mémoire. Tokozonga moni tozongaka nenge balobakamo Kasavubu azalaka mukongo. Tokotanga peut-être s'il y a des personnalités. Tokolobela lokola ezao wana tokolobela les sociales ya bandeko ya Aru. Tokolobela la sécurité parce que tous en la province ya Ituri. Fotolobela yango parce que kuna tozo kama kambo ya ba kodeko banani. On va essayer de ramasser ça avec mon collègue. Na ba condition de travail. Il y a kuna, il y a bandeko bazakuna, mais je dois aussi vous signaler déjà que c'est un ancien syndicaliste que je reçois sur ce plateau. Le journalisme, le syndicalisme, c'est l'antichambre de la politique. Mbote honorable Draza. Mbote Ndeko Eliezer, collègue Nanga. Zamala. Malamu Penza. Aru.
okoti kopesa biso mwa ko décrire aru parce que bandeko tango na lobaka aru ezali lokola ezana Congo te bazo comprendre tes à côté nini aru eza côté nini et puis okoti nazo pesa yo quelques minutes au décrire faut retenir que bakolanda yo en direct na radio Simba na Riwara en ce moment bakolanda yo na Sed Media na Mwana Ditu en ce moment bakolanda yo na Radio Soleil na Tchofa en ce moment en dehors ba oyo ebele bakolanda yo libanda ya mboka pe na kata aro eza koteni. Merci Ndeko Eliezer. Natondi Botondi d'abord avant tout parce que au pesinga occasion pour que naya ko échanger na yo na tongo ya lelo na sepeli makasi. Merci. Yami balé parce que yo uti ko présenter message ya condoléances pour la kufa ya syndicat de syndicat nga peine à profiter qu'on peut sa condoléance wana peuple congolais parce que c'était congolais qui est mort. Ouais. Et za perte munene pona Congo toyebi musala ni na bandai ko sala pona Congo. Alors pona yango na sengi congolais nyonso a souhaité condoléances na mémoire na e. Alors pona kozonga na émission na biso ya lelo Ndeko Eliezer ngai kombo na ngai Jacques-Claude Draza Achule nazali élu ya circonscription électorale ya Aru na province ya Ituri parce que Aru ezali territoire fona bandana Ituri. Ouais. Bato mingi na Congo se pose la question est-ce que à part Kinshasa ba place mususu ezali pe na Congo? Ouais. Na lingina confirmer na yondeko oui la place mususu ezali. Na partie est de la République ndepe Ituri ezali. Parce que bato ebele bazoye ba parti wana kolandana na problème sécuritaire. Mingi penza balobaka no la partie est de la République ezana problème sécuritaire. Batanga ka Goma, batanga ka Sud Kivu, batanga ka Ituri pe, c'est comme Beni, Butembo, donc les grands Kivu, les grands Kivu et puis Ituri. Ituri qui est une partie démembrement de la province orientale. Il y a grande province orientale, ouais. On l'a appelé comme ça. Alors, nakati ya province wana ya Ituri, tozana 5 territoires. Tozana territoire ya Aru, tozana territoire ya Magi, tozana territoire ya Njugu, tozana territoire ya Irumu, et puis tozana territoire ya Mambasa. Plus sans oublier la ville ya Bunia, où ils allaient chef-lieu à province. Ils sont à Aru, tozali presque éloignés na chef-lieu à province. Aru ils allaient territoire moko, ils allaient éloignés na plus de 200 km na chef-lieu à province. Na Bunia. Tokolo ba estimation à vol d'oiseau cause à la 285 km à 300. Alors, biso tozali territoire et bombami presque na extrémité à pays na biso. Donc on peut dire déjà que Togo comprendre en gros que c'est la partie est, bien entendu. Alors, les alliés territoire ils allaient partager limite côté kuna mingi penza côté na nord ya province na république ya Uganda na république ya Sud-Soudan. Voilà, ça c'est le territoire d'Aru. Peut-être pour mieux présenter ce territoire, je crois activité principale il y a territoire de Aru, ils allaient élevage, agriculture, élevage, et puis moi mouké pêche. Wana des allées activité il y a territoire wana oyo tokogi koyeba yango. Sur le plan démographique, ils allaient territoire moko ils allaient pena batrebele. Mais kuna tozali epé mingi mélanger ba activité ya population ils allaient peu mélanger. Pourquoi? Parce que lokola na lobaki ne bandeliza territoire o ils allaient ko partager frontière na ba pays voisins na Uganda na Sud-Soudan. Ba peuple ya ba pays wana pe bazo kotaka ipana biso. C'est comme ça que mouvement kuna ils allaient presque mouvement. Ndeko na bambororo bakotela. Bambororo bakotela wana. Ba Sud-Soudanais pe bakotela kawana. Même Uganda bakotela kawana. Mais Bugande mingi penze za pona activité commerciale parce que na quatre territoire wan tozana centre commercial centre commercial misatu.
Aru comme chef lié à territoire, ils allaient payer centre commercial moko, mais beaucoup plus ils allaient marquer l'administration locale, ils allaient siège il y a service, il y a territoire. Ils ont un centre commercial munene. D'ailleurs to kobunda pour que ceux qui m'accompagnent minembo ils allaient kaboete binako lo bape qu'ils allaient occasion pour que to bunda paye parce que arriva centre wana commercial ils allaient qui déjà parmi la liste, il y a la commune où il fallait que mais retarder peut-être que relation activité na yami ça ils allaient ça très indokolo ça très indokolo les andés beaucoup plus c'est presque logé sur le sud Soudan ils na pembeni ya Koboko pour na bateau na kanso yo voilà ça s'appelle le territoire d'Aru. C'est de là que j'ai été élu. J'ai été élu, mais comme Oloba qui n'a député national. Ouais. Ça, c'est juste une manière synthétique de présenter. Non, mais ngai na omoni mutuna oyo natuni opambate natuna ki moyindo te. Ay loba goma izandenge nini. Parce que quand dans utolobelaka Aru na linga inde batu ba découvrir bayeba quand même que Aru existe. Tant on a lobaka okotuna mutu oyebi Aru atikala azotala yo. Alors, il fallait qu'il y ait la moins description. Est-ce que dans le territoire de Aru, ils ont quand même la tête Oyo, Otikoloba, Ndenge, Nalobaki, Kembo, Katanga, Ezaki Nabamoï, Tchombe, Ezaki, Awa, Ezaki Nabakalonji. Bon, les têtes connues en politique, qu'est-ce que Bazali? Oui. Bazali est belé. Lokola pauvre Angova. Azalaka wana Kinshasa lokola Auchai Medara Senga Auchai Medara Senga l'ancien gouverneur l'ancien gouverneur de la grande province orientale et Lelo Azaki élu député national et puis Lelo Azali sénateur Tozali na honorable Norbert Ezadri qui a marqué aussi l'histoire local rapporteur à l'Assemblée nationale. Tozali na fait Papa Bavira ou Azalaka fait Awa. Donc baza est belé. Mais mingi basi bakufa. Voilà, ce sont les gens qui ont marqué aussi l'histoire là-bas. Mais na début Azalaki moi compliqué parce que médias Azalaki local elle est loté et que bato ya kwa mususu pe koyeba ndenge bazalaki pona ba message lokola tozol exalelo ezalaki moi compliqué. C'est comme ça que bato bazaki ni idée mingi te likola territoire wana. Alors au passing occasion merci ndeko parce que les lope bato bakoyeba koloba ke non nzokande territoire ya Aru pe za coexister. Alors lokolo lobaki nae awa presque pona 2-3 petits points on a ko développer ne longo bandeko awa lokola député national nae pona liboso dossier à kilomoto parce que yo lobaki na début que honorable Jacques-Claude Drazata azalaki délégué syndical. C'est vrai avant na koya na assemblée nationale avant que population apesanga confiance wana pour que naya ko représenter bango na assemblée nationale nazalaki aja ya kilomoto société minière d'or de kilomoto na travaillaki mke lokola délégué syndical mais mingi penza na Ituri na travaillaki na société civile na structure OESA ko regrouper ba notable ya Ituri nde na travaillaki wana. Alors qu'est-ce qui se passe ndeko soki na répondre favorablement à l'occasion pesinga c'est parce que société oyo nazaki aja na ngolelo eza ko kinde na déclin peut-être déclin mais disparition totale parce que vous êtes ça ignoré depuis une certaine époque depuis 90 même pour certaines entreprises depuis avant 90 entreprise il y a l'état et bandaki déjà kobeta pied bandaki tambola esika moko kilomoto ezaki épargné te depuis déjà 1990 activité ya kilomoto ezaki aux arrêts wana non les précisions d'état il faut qu'on pèse sango pour que bandeko balandango activité wana ezaki complètement aux arrêts kilomoto bandaki coproduire te peut-être okoki koposer nga question mpona nini bandaki coproduire te na il faut to retenir na yo elongo que ezalaki nano sokimoto ezalaki kilomoto office d'or de kilomoto c'était comme ça appelé kilomoto et puis société wana ezali société nationale ezali société honorable Jacques-Claude Drazate ezali société honorable Eliezer mais ezali société à République démocratique du Congo ezalaki entreprise
et puis eza opérationnel na deux provinces. Province ya Ituri na province ya Haut-Uélé. C'est comme ça que kilo eza ko symboliser partie ya Ituri et puis moto eza partie ya Haut-Uélé. O eza les précisions ya liboso. Comment to komi na arrêt ya ba activité. Peut-être que ça ba événement ya 90 na koyeba kopé sango beaucoup plus avec précision, mais quand même ba quelques faits. Oyo na koki ko relever awa et tie que société wana e koma na état ya lelo. Ya yambo ezanini. L'État congolais à travers société wana, à travers ba mandataire oyo abanda ko tia na tête ya société wana, banda ko signer ba contrat ebele, ba contrat léoné. Ebele ndeko elezere ebele ti lelo na minute todo solana ba contrat mususu bato bazo planifier yango pour que ba signer yango. En tout cas, quels sont les contrats ba signer? Natangi parmi ba contrat oyo ba signer, natangi Kimin. Kimin et bandaki liboso. Kimin est presque na 95. Depuis 95, papa ti lelo Kimin etikali ko ça la production te. Ba bandika kana exploration ici la kate ti lelo. À un moment donné, batiki Kimin ba vendre action. Lokola commissionnaire. Kimin bazui action na bango lokola ba sali autant d'années et simbite bazo sali lo bazo bendande bazo yiba leko bazo yiba koloba teke ko sala te za makasi bazo profiter na exploration mais na carte exploration bazo même ressources na biso ba sali ti ba monde ba teke ba céder ba changer combo comme nini AGK Kimin wane komi AGK et s'est transformé comme AGK Anglo Gold Kilo. Ça c'est dans la partie Ituri. Quand on va travailler, va changer combo. Premier danger, Jean va travailler avec la Kimin déversé. AGK Lobé, je suis une nouvelle société. Oh, Bazui Bajan ou Bazalaki na Kimin. Nyoso nase. Batie bango na. Yango pembeni. AGK Lobé wana na ebité. Bakuti bango mbongo na bango. Baja wana balingi bazonga wapi bazongela Sokimo kilomoto. Parce que kilomoto ndé muta signaki contrat na Kimin. Kilomoto pe alobi en tout cas ngana za kona lisute. Kimin a somba kina bino na ba makambo nyos. Voilà premier danger. AGK koti. Papa. AGK kokota AGK même formule ya Kimin. AGK vando na exploration na minute tozo solana zéro. Même pas une usine. Ah bon. Même pas une usine. AGK a été qu'il sous pour MGM à se transformer MGM, a commis MGM. Ça veut dire MGM wana Mongwalo Gold Mine. Au monde déjà que société Mongwalo s'est transformée combien de fois? Trois fois. Ça, comme ça la nini production. Donc exploration, bazo justifier mon exploration. À part Owana, société Mongwalo s'est transformée 3 fois. Toke na mwana Afrika. Wana kotra mususu. Mwana Afrika. Mwana Afrika. Toke na Kibali. Na kaniso yebinde Kibali. Kibali na kate ba nini wana. Toke na Sener Media. Kibali Gold. Kibali Gold Mine. Kibali Gold Mine. Toke na Sener Media. CN Media. Alors, toke na Giro. Toke na AKR. Natangi kaka ba kelke. Oyo ezali oyo basinyaki. Mais okotu na ngai ndeko. Ici ya ba contrat na nyonso ezanini. Libungutu. Zéro. À part Kibali lelo. Oyo ngana yoto ebi ils ont fonctionné Kibali ils ont fonctionné wana mutu ako discuter te les restes etikala libungutu et ça c'est l'État congolais qui a fait ça. C'est pas un individu, c'est pas Jacques-Claude, ce n'est pas honorable Eliezer, mais c'est l'État congolais. Et puis précision monsieur c'est d'aller que l'État congolais wana ezali unique actionnaire ya société wana comme ba société monsieur bien entendu. Yango wana ndeko premier problème ya kilomoto oyo ekomi wana.
Bon, Zelana, nous, avant que vous évoluiez, collègues, au moins, cheminement, aux OPESA. Et ça, déplacement dans le Baka, Congolais, c'est presque au Salemaka. Au moins, la société Batieboy. Après, changer combo. Et changer combo pour nous, nous comprendre, si vous avez Congolais, les travailleurs là-bas, bakotia bango pembeni sans couper sa bango mbongo ça est logo mon côté ba congolais wana bakombi entre temps bazali au nom de l'exploration bazali ko exploiter minerai bango bazali ko gagner mais actuellement état actuel il y a et comment Sokimo oui nalingina commandé wana oui état actuel né nazo komisayo il y a Sokimo et Zandengeni. Qu'est-ce qui se passe sur la réalité? Parce que Bandeko Babenga Pona Koloba. Ozolo Belabisote, Makamba Sokimo Awa. Nalobi, heureusement, il y a l'élu qui vient pour expliquer la situation. Merci Ndeko. Nabanda il faut expliquer logique. Ndengeni ni ba précipita. Cheminement, oui. Le cheminement Ndengeni ba précipita qui le moto pour comme na position lelo. Oui. Alors, deuxième événement. Kolandana na oyo. Eza copyright. Ça, c'est encore le gouvernement congolais. Oui. Oui. Bah, si tu es copyright, pour qu'on transformer l'entreprise, il y a l'entreprise publique en société commerciale. Oui. D'accord. Il y a les gars qui peuvent aller à l'école, bah, lobby que entreprise publique dans la société commerciale, bah, un objectif différent. Mais est-ce qu'on peut transformer l'autre salade? Parce que kilomètre déjà depuis 90, qu'est-ce qu'on a transformé? Est-ce qu'on n'a pas précipité mort à kilomètre? C'est quoi qu'on a transformé? Et ça, le la mutuka, libanda. Mutuka na yo et ça la kate. Mais oye o tie petit wana sur mutuka o bandi ko poussa ngoke et kende. Est-ce que c'est normal? Et le côté. Voilà, ça c'est encore un deuxième problème qui a faussé cette société. Donc, on a transformé quelque chose qui n'existait déjà pas. Ouais. Oyo tokuti ezalaki deuxième problème oyo a faussé kilomètre na niveau wana. Troisième problème, la mauvaise gestion. Il y a un mandataire oyo l'État congolais a bandi kotia wana na entreprise. Parce que chacun à son niveau a signé quand même contrat. Contrat na nyo César mutunyo côté ndé signé. Chacun à son niveau a longi ko signer contrat. Oui, mutoyer a lobi monga na sala. Oya komi a moni boye moya na sala autrement ezate parce que avec difficulté on a zoé sayo wana. A sengeli ko signer pour que croyait que kopesa ngambongo pour que na changer situation. Or c'était encore à pire la situation davantage. Pourquoi? Parce que l'air bazo signer contrat d'abord biso tozaka capable na ko sala exploration, c'est de l'argent. Il faut bâtir bongo pour l'exploration. Mais lokola tozoti ate to sous-estimaka banine na biso. Ba valeur ya minéraux na biso. Oyebite ozolo babo o na ko signer pour bopesa ngambongo ta. O sous-estimer parce que tu ne connais pas la valeur exacte ya eloko na yo ozanango. Ça c'est la conséquence. Maintenant, la conséquence, c'est que comme tous les contrats signés n'aboutissent pas, ils sont politiciens, avec la société fictive. Ils ont signé un contrat, mais les individus existent, mais l'entreprise ou la société n'existe pas. Il y a le cas de Pianeta, par exemple. Les lots, au jour d'aujourd'hui, il y a le cas de Pianeta. Pianeta, il y a des individus qui existent. Mais la société n'existe pas. Les contrats sont là, signés. C'est bon. Mais les clauses qui sont dans les contrats, non exécutées. En principe, c'est déjà un contrat qui doit tomber. Quand vous signez un contrat au lobby qui est 3 mois, il faut non, ça était 3 mois ici. En droit, c'est déjà cadique, non? Ça tombe. Ouais. Mais pourquoi bazo gelé encore? Parce que baza simanango vendre un balobi. Non. Ouais, abisso ko ça le matin. Tu comprends? Ouais. Et cette manière-là, et continuer quoi forcer Sokimo. Lokola ba partenariat wa na nyonso eza productif ndenge na uti koloba à la fin des comptes ba travailleurs conséquence nyonso zongeli ba travailleurs. Boyoki na radio ba 80 mois bango moko ba lobaka 80 mois mais si je vous dis que c'est même plus de 100 mois. Impayé. C'est plus de 100 mois que Batubaza est payé. Bon, Yebsanga Moutou, papa responsable, Aza est payé plus de 100 mois. Il va vivre comment?
conséquences ezali que bato basi bakufi terriblement dans la société. Même une semaine, dans une semaine, il faut enregistrer partie est, na Ituri, na Otoele, il faut enregistrer par jour même, par semaine, 2 décès, 3 décès, na cas yaba travailler, soit ba dépendant na bango, parce que la vie devient très compliquée. Et ce sont des Congolais, ndeko, oyo ngai na yo, lokola ba député, to sengeli ko protéger. To sengeli ko plaider pour na bango. Pour que l'obi makamwane ça. Mais na ko sekisa yo muke. Oyo nyonso nazo yebisa yo wana, mais ba responsable nyonso ya Congo ba yebi. Ministre à portefeuille ou à tutelle administrative, il y a entreprise à portefeuille est très bien informé de la situation. Très bien informé. Ministre à mine, tutelle technique, très bien informé. Le premier ministre, il y a gouvernement Nabiso, Ilukamba, bien informé. Et le président de la République, son Excellence Félix, bien informé. Nalingina rappelé que tango asalaki premier mouvement nae, le président est élu, la République démocratique du Congo en Ituri, au mois de juin 2019. Ngamo kona zalaki parmi ba député ba kendeki ko yamba e kuna na Ituri. Mais il y a epsa kini na lobby parce que population ba epsi e sunga biso papa. Pour na makambo ya société wana. Tu peux t'imaginer de quoi les airs, on a démembré les provinces, mais pour la province de l'Ituri, il n'y a aucune entreprise de l'État, aucune société de l'État. Aujourd'hui, c'est les sols ituriens. Maintenant, dans l'Ituri, on que seule société qui a la grenier économique de la province de Nabango, c'est la Sokimo. Mais quand l'État a Sokimo, c'est déjà le grand départ. Ngana yoto zana obligation à sauver. Bisomi balé ko kapete ba konzi fo bazwa responsabilité na bango. Na apuya ba collègue mususu. Na ba apuya ba collègue na biso mususu. To solo la. Pikola kilomoto. Bon, wano kataki lobi tangu chef de l'état komi. Oui. Na juin population a sengi. Population a lobi mokonzi amboka na biso oyo to sengi na yo parce que bana na biso baza ebele na kilomoto. Il y a plus de 1000 agents. Il y a kilomètres na Ituri seulement. Plus de 1000, je l'ai dit. Ce que je suis dépendant à Bango. C'est une affaire de 3000, 4000. N'engo moni démographie na biso. Et ça c'est notre électorat. 3000 Goutoumouké, 1000 Africains. Ce que je suis dépendant. Au gros, aujourd'hui, 6 personnes qui dépendent, il y a Oazo Salamoussal, donc au Kozoa qui Batouaza et Bélé. Tout à fait. Oyo ils allaient électorat non négligeable. Pour la députée, pour la présidente de la République, pour la Moutounion, soit qu'on allait élire, même pour le gouverneur de province. Alors, il faut tout ce qu'il faut se battre. Mais hier, mon quoi, l'obinin, avec Bana et tout, na yoki problème na bino. Na kosala yango. Na kotia mbongo na kilomoto na kobimisa équipe wana parce que problème à gestion s'est posé ma casse na société wana na kolongola équipe wana. Ça c'est la réponse à chef de l'État. La réponse et puis une réponse publique. Na tribune ya Bunia en même temps na Njugu parce que na tenir awa pesa isika il faut na féliciter aketi na Njugu. Njugu oyo zoyo kakeza rouge. Et puis nous étions à ses côtés, nous sommes arrivés là-bas. Na retour nae, à terminer na centre de négoce, iga barrière, à la population, nako fait sabino emploi à travers le kilomètre. Nako tia ba moyen, mais nako longola équipe wana. Ça c'était le mois de juin 2019. Aujourd'hui nous sommes le mois d'octobre 2020. C'est déjà plus d'une année. Alors, tango azongaki eloko etikaki ngande kweleze na yopo yebiango parce que c'est le gouvernement qui doit mettre en pratique politique et la présidence de la République. Malheureusement, na budget auto votaki kilomoto il n'y avait rien par rapport à kilomoto. Na oyo budget oyo simbi kutu wana. Il n'y avait rien pour kilomoto. Tellement que parole pèse à la qui accordé au vendaki tina minuit d'ailleurs nazaki aligné pour na nazo parole mais ndenge motion ya ndeko moko e komaki bakati yango
bato bavandi ba travailleur bavandi ti na minuit cause de la parole n'a pas pris la parole parce que oyebi ndenge esalemaka toyebi secret ya ndako na biso yango wana. À la fin des comptes, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je n'ai pas désarmé. Na kendeki kokuta na commission Ecofin, surtout président ya Ecofin. Wapi non tele Béatrice, ngana yesi papa. Awa raté moko ezali. Biso pe musala na biso ezali ko protéger ba action ya président de la République. Lokola nazaki présent, asalaki ferme promesse na population na ye, yango yo profiter de l'occasion pour essayer quelque chose. Malheureusement, Bidjango simité. Mais le col est simba qui pète. Ne fisque pour ne satisfaire la population parce que ni solution envisagée de la qui balait. Il fallait qu'il y ait un comité de gestion. Rien. Mais voilà, baja ba commis mémo papa. Na kuzo tango ya kopesa ko ba copie mémo ana. Plus de 5 mémo. Oyo bazo 5 à départ. Zéro. Biso ba député, caucus ya parlementaire ya Ituri na otu ele to sengi départ wana. Zéro. Tilelo. Inane. Na yebite soki eloko nini e mani ne kangisi bango. Na yebite peut-être yoko ya ko approfondir pona ko yeba eloko nini de cause la makamango ya FCC kashote peut-être wana zana kota ya cash ya FCC cash ya kosala tenenge tozomona bulu population azali boso na o wana population na biso azali boso na o wana et puis o ezali principe oyo chef de l'état c'est atiango déjà na mitu ya ba congolais yango koyoka le peuple d'abord c'est pas tout même muto azana philosophie politique wana te a commis peuple d'abord ata biso tant que ndeki na vacances ngana za IDPST mais ezaka peuple d'abord déjà parle comme ça à ce titre peuple il faut primer biso ba député nationaux to invitaki ministre à portefeuille to invitaki comité de gestion ya kilomoto na commission environnement oyebi que parmi les recommandations ezalaki que batia ba équipe dirigeante pembeni mais pourquoi ceux qui va respecter ya ba travailleurs ba respecter ya ba caucus ya des caucus ya parlementaire ya des provinces Ituri auto elete ne fisque assemblée il fallait pas respecter assemblée sengi parce que ezalaki à plénière ba sengi départ équipe jusqu'à maintenant ndenge to solana bango bazawa équipe ekangami na ema ekangi bango ema bloqué bango bazawa alors on ne comprend plus rien. Or la solution maintenant tout ce que je vous raconte oyo nyonso na tu ko raconter bandeko solution za mibale ya liboso équipe wana faut batia pembeni batia équipe ya sika parce que l'équipe wana bazali su ko bénéficier na confiance ya ba travailleur donc à d'autres termes bazali su na base penzate ya mibale ba nile ba contrat nyonso oyo na uti ko ipso wana surtout ba pianeta wana oya suka d'ailleurs par pianeta mususu pezali AGN o wana kutezali su grave monyato moko ya grave donc ba société ya bato mais société zo exister donc ezaka ba yanki moko bavandi balobi mo biso to komi société lokola tozana master na biso za place wana to beta bord comme ça to bendi mbongo eza lokola commission to sali bord na biso to ke to luki mbongo kuna l'air ba pesi mbongo na binde ko lezer ya yo yango wana ale oyo muto azavanda ke na politique azo batela biso wana ya yepe kote yango omoni ndenge mboka na biso ezali c'est là le problème alors biso tolingi ba anile ba contrat na nyonso wana to kotere melango et puis to kozala pembeni na population pona o wana to koyebisa population yango wana danger bo fungola miso ya misatu même gouvernement a l'accès volonté na conseil des ministres moko je crois 24e ou bien 28e na zona précision mingi te awa ba lobaki qu'il faut ba relever société mais ba bandaki déjà possible véhicule financier moko pona koye la société mbongo tunanga véhicule financier na bazui pa mutu moko oyo azalaka commissionnaire
entreprise kaka ba série ba pianeta ba AGN wana bazuye il faut yenda la msa kilomoto papa ozomona mbongo zo kende ko lever za combien capital na ekoki ata 20 millions de dollars te mais kilomoto déjà sur le plan financier azana dette oyo eza au-delà de 100 millions est-ce que là tu appelles relâche est-ce que là tu appelles relâche société azana mbongo azako devoir na bato plus de 100 millions 130 quelques de millions maintenant bozoluka mutu moko ala sa société wana moyena 20 millions de dollars ça ne va pas bisoto boya ki pe loko wana mais to félicitaki geste ya gouvernement wana c'est déjà geste moko malam mais to lobaki il fallait gouvernement sala nini a réajuster mais à travers mutu mususu ezala o wana te parce que yaza est capable na ko zwa déjà 20 millions mon colonie na ko comme ça ka donc il y a mon commissionnaire azane le côté azane le côté azokende ko lever ango wana zaki difficulté à liboso difficulté ya mibale pona oyo wana ya relation wana l'état congolais yemoko actionnaire azana plus de azana 71 millions de dollars il faut devoir kilomètre na ba action oya contrat moko etikala ki ona lobi productif ya kibali wana ba pesa kimbongo pona nini pourcentage ya action o batekaki na gouvernement congolais mais mbongo wana une bonne partie 70 millions déjà gouvernement abenda kiango et ça lokola nyongo il fallait gouvernement donc ça na mbongo wana permettre société wana commanda kolamka ba pesi kuna na miba 5 millions to beti maboko wana il fallait ba sala ngona ba entreprise mususu pe ba société mususu pourquoi ba ko pesa pe kilomoto te na kanisi lokola bazoyo kabiso ba osala quelque chose et puis wana na kozonga lisusu to kobeta maboko ngana yo pour dire que yango yo basali voilà ndeko à quelques mots par rapport na kilomoto voilà kwango na lingaki na loba yango wana voilà donc na pesi fait et puis na pesi na recommandation mais équipe wana il faut mais collègue omoni tango zo tanga ba territoire ya Ituri na mitwa bato bazomona orte o ba société wana ezali ko exploiter bazomona kaka Masasi bazomona kaka Bambororo bazomona kaka ba Codeco est-ce que okoti ko expliquer biso quel serait donc faillite ya kilomoto nde eza la base ya insécurité qui est là okoti ko expliquer biso na situation d'abord ya Bambororo ezandengeni est-ce que to commandé to komi na makambu ya Minembo lelo un jour et puis Bambororo ango na province wana bazalaka isika nini et puis bazana état nini de deux ba Codeco bazabana qu'est-ce qui sera la base de l'insécurité actuellement et aux députés nationaux na kacha province na yo. Merci de Eliezer. Awa to changer page na comprendre que to comme na page sécuritaire effectivement province nanga Ituri province na yo ya Ituri ezali parmi ba province ezali la plus sécurisée lelo la partie est ya république locale na lobaki na evangeli au stade actuel naza technicien ya sécurité mais local élu du peuple na yebi que groupe ya milice o eza coopéré siko na Ituri eleki déjà 5 et l'équipe déjà 5 donc eza ko se créer les jours au jour liboso eza ki Codeco na territoire ya Njugu oyo yo yebi Codeco ebandaki nano muke machete muke komaki babandi pe ko manipuler ba arme à feu babandaki mais lelo en dehors ya Codeco basusu ba se créer automatiquement on parle même de Zaïre yana Zaïre milice mususu Zaïre comme Zaïre moko Codeco mususu FRPI pe zawana FRPI FPIC pe FPIC oyo babenge chini ya kilima yango pe ezali chini ya kilima donc na Sangomba na Sangomba wana eza na territoire ya Irumu à part o wana bamsusu ezali donc on a bien zaki technicien te na ko tangelo ba komba na nyoso te yozolo ba zaki politique en tant que député comme politique parce que biso pe tozala ka informer des fois to benga pe ba acteur sécuritaire pour na ko se renseigner voilà situation
pour tout simplement que vous savez que situation est rouge mais tout. Le gouvernement fait quelque chose. C'est vrai, dernièrement, à Wakomba, il s'est mis autour de la ville de Bunia. Parce que, précision, monsieur les alliés que les lots, na minute, toujours sur la Bunia est presque entouré na milice. Bunia, tikale chiko yokaka, moi, nakate, le quoi noyau, mais tout autour, nyonso, ils ont des situations politiques. Précision détail, ils allaient que dans 5 territoires de la province et tout, le quoi naïf ça qui yo, naïbandeli. 4, ils ont un problème wana. Seul territoire où ils ont un problème wana, c'est le territoire de Aru. Vous comprenez? Mais ils appellent Asiraste. Tous les gens qui ont annoncé que c'est les Aru. Parce que dans Aru, il y a des problèmes. Toujours comprendre même que peut-être dans les jours à venir, est-ce que le problème qu'on sait faire déjà à côté à Aru? Parce que Aru partage déjà les frontières avec, pas frontières, mais limite alors. Parce que là, c'est à l'intérieur du pays. Limite dans le territoire à Magi. Magi déjà a été touché, affecté par la situation de Ndjougou. Aru, c'est aussi avec le territoire de Ndjougou lui-même. Bobangi na biso secteur moko parce que na Aru ba chefferie ezali 7 na secteur moko. Secteur wana ezali déjà exposé parce que ezali direct na Ndjougou, na territoire Ndjougou. Pour preuve ba saya ba se ba kota ki déjà kuta Ndjougou ko kende kuna 2 fois. Ils opèrent, ils sortent. Ils viennent avec quoi? Ils laissent quoi pendant qu'ils sortent? Ils s'entretiennent avec qui? Point d'interrogation. Vous comprenez? C'est ça, Oyo, et Zotia qui est battu à Arupe Babanga, qu'un jour peut-être le problème est qu'il n'y a pas de bango. Est-ce qu'en tant qu'élu, vous dites sur la base, les causes? Zelana si le Sandenano. Na Aru, les sous un problème est à Bassi du Soudanais. La militaire, na Zokotoko. Na nini na Congo chaque fois et comme habitude ils entrent, des fois ils viennent piller bayaka copier nani bayaka copier population, des fois ils viennent kidnapper sud soudanais. Oui, des fois ils viennent ils kidnappent, ils rentrent et puis ils moko bazong ici. Bon, il y a biso ba militaire ce ko bazali bazali. Mais combien? 5, 10 dans une frontière. Baokuna bazoya combien? 150. Na arsenal militaire est important. Boya biso, tango baokuna bazokoma 5. Ce sont des humains qui ont les sorts qui circulent dans leur veine. Il y a un autre plaidaki pour que ba renforcer. On a essayé de renforcer, yoki biso. On a essayé de renforcer, mais effectif en quitté. C'est comme ça que biso to senga qui va renforcer mbarali sous. Mais moyen de transport pe kao. Ba arme na maboko na bango ezaki biete. Biso to lobé ba renforcer effectif, mais aussi ba sala nini ba doter bango pour que ba sécuriser parce que on a la question d'intégrité. Il y a territoire national. Basali Ango, chef de l'état-major, c'est aussi la première fois que le chef d'état-major dans l'histoire du pays n'a vu c'est lui Simbala. C'est comme ça que chef d'état-major on a commenté. Rien. Nabenga est pendant le téléphone Narbi, je vous remercie aussi. Mais passage nayo, il faut la solution déjà dans le problème. Et c'est vrai à ce moment-là, on a renforcé. C'est un bataillon qu'on a envoyé. Mais je ne suis pas sûr par rapport à l'effectif, ce qu'il y a comme bataillon effectivement. Mais Bazali, au lieu de 0 comme au début, maintenant 10, 20, on les trouve quand même un peu visibles. Mais ça ne suffit pas, il faut pas battre ça. Parce que le on a lobby question du territoire national, il faut bien sécuriser la frontière. Mais cause aussi, nous ces alinini, réfugiés sud-soudanais, qui basent les lots de la frontière. Difficultés à n'indéco. Okokuta ba tribu mususu côté na Congo misusu bazawapi na Sud Soudan
misusu baza pi na Uganda wana pona aru bazo sur la langue moko. Partage il y a ba frontière mais aussi la que même tribu on est mon entier mais moko azakuna mususu azakoto. Ouais, mais même langue. Même langue. Avec petite déformation mais ils s'attendent mieux. Oui. Alors ce qui se passe c'est quoi? Pour la plupart des réfugiés wana net ba kakwa wana net ba kaliko wana net ba lubara. Or na aru wana tozana 4 tribus. Mais déjà 3 bazo partager côté kuna la langue wana. Alors la conséquence c'est quoi? Tango bazo kima kuna bakomi koto bakuti ma langue na bango koto ba s'intégrer facilement, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs avant de naïti. Alors que déjà dans la logique de la souveraineté, il y a pays normalement mutu azako appartenir kuna déjà à étranger par rapport à quand bien même que langue est allée. C'est là la difficulté à Haru là-bas. C'est comme ça que tant que bazoya ou les bacs na site, le gouvernement a trouvé un endroit où il faut bâtir des déplacés, des réfugiés en Sikamoko. Mais bon, on a le col à couper dans des connaissances, on a sur la langue moko bien à okendete. Et maintenant, les sites soudanais entrent sous prétexte que bazoya ko lukabato na bango bazaba rebelle. Vous voyez? Oui. Bah entrer na bango c'est quoi na Haru, c'est lié à ça, cette logique. Oui. Alors, biso to sengaki ba longola bato wana nyoso na frontière na batinda bango na biringi site wana officiel ya réfugiés. Mais il y a eu des difficultés à un niveau parce que moi-même qui vous parle na racontra qui VPM à l'intérieur. Personnellement pour ce dossier aussi. Et Kokis peut kende comment na VPM personne pour ce dossier. Mais la difficulté c'est à quel niveau? La difficulté est que il n'y a aucune loi qui permet à ce que les réfugiés soient aboyés kende kokangaye karka ou même na makasi. Il n'y en a pas. Lorsque la biso petroza est pays démocratique, à tout cas kokende comme mabango kotinda karbo mais mata soko matete fimbo tout ça il n'y en a pas. C'est comme ça qu'il y a un problème. Nde biso tomeka ko réfléchir comme Eli du peuple pour na kolobake. Si tel est le cas parce que frontière wana eza d'abord eza satie nde donc nzela moko o bato ba tambola nango na makolo na village lokola nga village na ko yebisa yo bongo na ebite suko yebi po yo koli na yo awa o tambola na village te ni villageois à Kinshasa ezaka. Alors ndeko yango wana frontière nde entre pays na biso il faut basa la démarcation. Le gouvernement de la République, il faut faire la démarcation à place. Sinon, tu causes un problème un jour. Parce que, non, pas problème, mais Koko Tanabango, on a Hermoko Bazosa la confusion que tu n'as pas d'habitude. Ils disent ça aussi comme ça. Parce qu'il n'y a rien, ils disent ces athées, le corps à Satie, papa, au moni, dit ça, ça va être batapi, mi balana. C'est comme ça la frontière des Soudan d'ici, avec notre pays. C'est regrettable. Alors, il fallait, Bissoto Zoua, Nini, décision que Awa va faire sa solution. Et la seule solution, c'est quoi? C'est la démarcation. D'ailleurs, dans le territoire, tu as expérimenté en gros. Tu as expérimenté en gros, na frontière avec l'Ouganda. Tu as Vura. Parti où on a posé problème l'Ouganda, il y a un affrontement même ça entre deux populations. Mais au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, il y a une démarcation. Aujourd'hui, les deux peuples se respectent là-bas sérieusement. Oh, il y a des gens qui n'ont un pas dans Zande Kuna. Quand bien même que tu as la facilité à côté de la mer, ceux qui n'ont déjà un pas dans la côté de et ça, c'est pour tous les Congos, mon frère. C'est pas seulement maintenant là-bas à Haru, mais ça, c'est pour tous les Congos. Tous les Congos. Bazambien. C'est la même chose. Pour la cause de la situation de sécurité, parce que tu as une cause en Westani. Na koyeba te ko expliquer cause wana pour la simple raison que depuis ba atrocité wana ebandi depuis ba nini wana ba bandaki ba miliciens wana bandi ko coopérer ba bandi ko se créer pour se multiplier il n'y a pas de cahier de charge mon frère exact parce que cahier de charge peut ko souffrir tant que dialogue ezali bato bazo autour ya table nde bato ba koyeba ko accéder na ba problème soulevé. Mais exactement, je te dis la vérité, il n'y en a pas. Maintenant, chef de l'État hollandais qui a une délégation qui travaille dans le cadre de Codeco sur le terrain.
na FRPI basi ba signé accord et bazoze la mise en exécution parfaite ya accord wana. On suppose que ce qui gouvernement a respecté ba condition côté nae kuna kimé kozonga. Et nous allons tous applaudir parce que le peuple iturien, le peuple congolais a besoin du calme. Soyez qui m'est allé, oiseaux vivre dans l'agriculture, dans l'élevage, il a besoin de quoi chez lui. Les matins, il part faire son chat, à qui dans Zamba, tout ça c'est terminé. Mais s'il n'y a pas la paix, personne ne doit aller au chat, personne ne doit aller élever mes images d'Ali. Kati bangombe à bateau, c'est plus de 50, plus de combien au pire chaque jour. La vie devient compliquée. Alors on a besoin de cette paix-là. Délégation chef de l'État à Tindi, ce n'est pas à moi de la juger, mais ça les peut moussalo bakoui ko sala na terrain. Ils sont tous se prendre na tango bako sala rapport pour le président de la République. Ngana yo to accéder pena na ba copie nango. Peut-être à ce moment-là, nous allons juger aussi, nous allons donner notre point de vue par rapport à ça. Mais le travail est en train de continuer. Alors, le col opposé qui question à Mbororo bakota qui n'est tout. Effectivement, et ça va peuple tchadien pour la plupart des cas. Bakota na Congo illégalement. Vous voyez bien bazoko tandeni na logique ya frontière na ipsiwana. Atiki moi parce que jamais on va payote ba guérir moko ba tieka kawana pour faire voir que bon yango yo ba migration ba nin tout ça. Maintenant l'air bazoko ta tellement que frontières les aller mal gérer, il n'y a pas de contrôle là-bas. Batiki ba guérir toana ba buki c'est comme na zamba. À côté. Tellement biso pe na Congo to zaka na ba forêt vaste. À côté ba se filtrer ba komi na bangombe na bango tout ça. Et le problème c'est quoi? Nos chefs aussi. Tant que va comboyer parce que les gens souffrent puis bango baza extrêmement peuplé éleveur. Ba ye alors abi chef ngombe yango. Après moi 10 15 chef alobi yango omoni concession wana ekomi ayo akomi ka kotala ba bi omoni nzeto tinda kuna na suka wana nyonso ekomi ayo yepe osala nini azo formaliser yango abi to sala papier chef na biso pe bazo comprendre que za danger pour na biso ba chef coutumier abi to formaliser yango akomi alobi ngai chef tel bon na reconnaître que concession wana il peut même dire 50 hectares na pesa yango na tel azune ngombe. Sans oublier que l'obé a causé la terre. Et s'il partait, c'est toute une génération qui a sacrifié. C'est ça aussi la difficulté que nous avons, nous les élus du peuple, nous l'État congolais, nous la politique congolaise. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté où était le lombo quand on a comme une réalité belle. Cet étranger là, il arrive comme ça. Azuma par bien na wana bandi ko formaliser makambo comme sikoyo. Ake na cadastre ake beton. Ake beton. L'air si vous avez débétonné, alors non, ah déjà, Nassina Vanda. Vous avez la difficulté. C'est ça la difficulté. Alors, Bamboro Bakomi, Bazui, na Aru secteur, Bakoma qui, Bacheferi, nous sommes à Aru, il y a 7 chefferies, na un secteur. Bakota qui est dans un secteur. Mais on dit que c'est un phénomène mystique. Njoye Beti Bango. Oui, Binjoye. Abe. Oui. Beta bango nando na territoire haru donc il faut que nous abord kuna ce qui doit rapporter ko bingana batu banzo yo to lo bango sérieux na banzo sérieux bakimi nando on les a même pas chassés na yebité je ne dis pas peut-être la sorcellerie ou quoi mais je ne dis pas ça. Oui, mais na lobi ke phénomène nzoi ebeti bango sérieux ezo swa na bangombe na bango elever azawa na nzoi na nzoto ngombe azo ganga ye elever aza panique mbala moko bango ba moni vi wana ekokite bakei iziko bakobi kote bakomi na Mambasa bakote na Mambasa même événement bakutane pe na ngo kote na Mambasa bakei bango moko lelo il faut rase dans la province du Haut-Uélé. Ok. Oyo kiteke bande kona biso ba collègue na biso bazoganga ka oh non na Haut-Uélé mboro so kolande ba rapport na bango na parler peuple na mboro ba komi kuna mais na aru sikoyo bazate phénomène to zango na aru mingi ezaka ba sud soudanais wana. Ok. Ozomona. C'est ça le problème. Alors peut-être to solo le mingi mais n'ingaki quand même na peso aspect moko très important na Ituri d'une manière générale tous un problème social
tous un problème social lié à l'infrastructure routière. En tout cas, ndeko ezama wa fort. Nzela exact. D'abord, Ituri a frappé un problème sécuritaire. Ituri a frappé un problème économique aujourd'hui parce que conséquence c'est un problème sécuritaire, c'est un problème économique. Na en dehors on Ituri a frappé un problème social. Infrastructure routière, bâtiment et école. Là, les gens apprennent à voler eux-mêmes. Mutazo kende ko se découvrir yemoko comment na ba nombre d'écoles, bâtiments scolaires, les parents de batonga tonga. Ba evra l'état eza penza mingite. Ezali mais penza mingite, ba tu vas apprendre ko se battre bango moko. Tout c'est regrettable. Pour na ba bâtiment scolaire, regrettable. Tokole la wapi? C'est seulement le gouvernement congolais. Oya bisonde yango wana parce que ngana yo musala tozu na population eza kusunga bango. Bakoya nyonso awate. Bo bapona kinga na haru kuna bakoya nyonso awate. Ba congolais obiso na yo toza ko représenter na palais du peuple bakoya nyonso awate. Mais ils nous ont donné ces mandats là de parler et de parler à qui? Au gouvernement congolais. À l'état congolais de le représenter. Les représenter pour que bango bazwa ba dirigeant na bazwa ba responsabilité na bango ba sala makambo et koki et longo bani pour que population na biso asatire présence wana ya l'état nzela ezaki soki na yaka na téléphone nanga o na zwaka nango image ya vacances parlementaires de comme il faut voir quelle souffrance na kanisa ki na kokoma na Kinshasa ki erni ebetinga parce que nzela tu es obligé de faire le véhicule parfois tu es obligé de faire la moto nzela ezaki okogangela wa province lelo ba province comme une difficulté de pour na fonctionnement rétrocession exacte ba gouverneur ba sala boy na oti comme on a document moko na réseaux sociaux lobby oya biso Ituri abimisi nini lettre moko ko signifier na banani ko signifier na je crois c'est l'arrêté ko signifier na ba ministre na e que ba diminuer cabinet et puis il réduit combien à 7 personnes dans le cabinet ministre provincial. 7. Pendant le chef de cabinet, tu as 7 personnes. De quel effectif? À rabattre en gros, tu as 7. Difficulté à trésorerie. Avec les effets sécuritaires, c'est aussi une autre difficulté. Mais maintenant, aujourd'hui, comment on va se prendre? Dans l'État, il fallait bamakele lo tozo sala na ba bruit tozo sala par rapport à la situation politique wana ezana tina te papa oyo ndeza na tina ko sunga population kuna parce que ce que nous faisons ici ezana ba effet d'entraînement likolo la population donc ceux qui si collègues olobeli makelele ya tout ça to ki ke bino batu ya a bar a lobi na kinga kati bozwa ki bambata ezala solo to lota ndeko wana ezali réseau omoni to kuzwana mbata pona ni parce que balobi bino bozo soutenir et puis ça désobéit na wiki kuna ke bozo ki bambata non mbata ezalaki te biso tokindeki lokola regroupement d'abord ba député nyonso ya bazalaki kuna et puis au moins te ke na bato ba présentaki babandaki na premier regroupement ezalaki regroupement nde ba présentaki ça commentaire parce que bango ba telemaki et puis pour soutenir pourquoi parce que hier à lobby yo yebi ngo na réseaux sociaux que hier kende kuna lokola homme d'état hier kende kuna na cadre parti te hier kende kuna na cadre regroupement te pourquoi toujours ça la polémique maintenant polémique wana musala ngwezani est-ce que comme un ministre il ne pouvait pas aller là-bas pourquoi ndeko ba ministre na bazalaka na ba effigie ba parti na bango te na ba veste na bango signe à partir parce qu'il devient un homme d'État. Yomoko ebi très bien que l'air Azoza l'a nommé ministre, Basenga quand même qui a démissionné dans la poste à parti. Tu comprends? Alors la polémique la polémique moko ezanga tina. Ezanga tina. Le banane bokeko signer loyauté au président de la République, loyauté au président de la République. Balobi basalisi bino ba gymnastique wana celui combien de fois? Non. Je jure. Balobi wana zanani. Balobi wana zanani parce que loyauté à Joseph Kabila Kabangi. Attends d'abord de que les Balobi wana zanani. Mais parce que muto a koyi koloba bien zali muto ya zalaki présent. Oui. Mais balobi soko lobi balobi on moni des fois il y a tradition orale. Pour wana c'est tradition écrite. Oui. Yo landi yango.
muto azolanda direct awa sikoyo eza cameraman na ngai na yo mais soki ekomi muto aza libanda ou bien mususu alandaki kaka yango na télévision alobi honorable avait dit ça il avait dit ça alors que soki babengi muto ya camere ye moko akoretrace ndenge azalaki parce qu'il en a pris part mais koloba te ke balobi papa biso okende kuna ce n'était pas pour aller faire les gens sont partis. Non, pas seulement ça, mais les gens étaient partis pour une réunion. Est-ce que c'est condamnable ce qui regroupement politique moko et bien c'est une réunion à membres. Est-ce que c'est condamnable? C'est condamnable, mais les contenus parce que mais est-ce que les contenus à quoi? Parce que au moins fidélité à la République, to fidélité à l'individu. Yo kanano. Ce qui est allé problème à parti. Ils allaient dans les communicateurs à partir. Ok? Aussi, le temps que les communicateurs à partir, si message était, les gens doivent spéculer. Tout ça, c'est la spéculation. Et puis, il y a des personnes indiquées pour ce qui s'est passé. Mais c'est là au moment opportun. L'honorable Jean-Claude Draza, à un membre, il y a AA. AA bar petit A membre ya FCC lobby boke kinga kati siko ndena zo tuna aba bazolanda yo na arute siko fidélité omoni tableau sombre au décrire oyo ya situation nenge batu bako souffrir nga pena yebisa ka batu ke nenge toza ba député boy batu bako mona biso ka nenge ba mona ba biso wana il y a nos collègues qui viennent même à moto azata na moto kate parce que mbongo malonga eza kuna te batu bakanisa te ke mbongo malonga ezali. Alors il y a un tableau sombre, l'aspect sécuritaire compliqué, l'aspect humanitaire compliqué, l'aspect social, tout est compliqué là-bas, le tableau est noir. Maintenant, bino boke ko sala fidélité à la République, to fidélité na autorité morale. Nde yango kaka na lobby. Débat ezali wana te parce que il y a eu collègue moko lobby à tangi moko ezotangola na zo. Eza ya commission na bis PAJ. Bon, notre collègue peut-être que okoki ko tuna ye ba détail mususu parce que yende batangaki eloko oyo bato nyonso ba ebezaki ya kobomba na te atangi yango eleki na réseaux sociaux na agora na ba réseaux sociaux ata epana na haru c'était passé aussi les gens ont écouté ce que a donné comme message et je crois que c'est ça le message que vous allez prendre les ba commentaires mususu wana c'est ça ce qui est officiel ba commentaires mususu wana ba beta kinane ba beta kuna les états major pour que ba beta watu les états major te kuna bozo akabamba collègue isangana kuna tango bokendaka miteme zaka likolo to nini parce que kuna même réseau les gagati miteme ko za likolo pona nini oyebi mutu soki OK église OK église ozokota na église mutema na za kobeta tout ça c'est que ça ni masumu te ko sali masumu soki OK na classe okoti ana bo bandiko banga c'est que yo moko yebi po ani nozobanga soit autant qui cours na yo malamu te ozobanga que soit que professeur a posé une question ko échouer ou bien soit que professeur a désigné yo kona mabena kacha kabi et autorité morale ndoko banga lokola bino bozomona mo Angelo kuna wana kokot sangana banzela la te kokot sangana banzela te o poser une question bino so que bokendeke kuna est-ce que bobanga ka je ne suis pas obligé de parler dans la place à Batonyon. Oui, parce que moi personnellement, non, moi personnellement, il n'y a pas de Moulongo. Il n'y a pas de Moulongo. Il n'y a pas de Moulongo. Si les Akaka, juste peut-être question à respect. Si vous ne pas Namutu, vous avez bien Nazoko Mawa. Surtout les Mutunayo, Awa, il y a télé pour qu'il y ait une décollandanga. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Tant que Libanda et Singa, honorable, tu passes comme ça. Yo n'ingina passé contre na eloko azoloba parce que je suis arrivé chez vous collègue admettons que le lobby so ba collègue na yo toke ko tala yo batie sibiso mulongo non tango koma peut-être okutake esikanga nazali peut-être nazana voisin nga musu aza pembeni okoki kokende ko énervé na ba comportement mususu tout ça moto yo natindi alobike nzembo moko boyemba kilobi nzembo toyemba kite parce que bino nzembo toyemba kite kasi yo la deske na ndeko et puis Kabila azaki tango azotala bino azaki na kotinda teke nakende na eloko oyo
nayebi te. Des collègues. Bon, Oyo ok. nayebi. Attitude, alire ya nini? Zela. Alire ya autorité morale na bino. Lobby ezalaki nini? Limite toi na nini na image oyo moni. Parce que ça c'est la synthèse et puis l'essentiel et l'obama qui lobby. Pour le reste, ne me posez pas encore autre question. Ok, collègue. Bon, yetsanga naru ba repas ndenge tuzaka na Kisangani. Repas ezaka mingi ya lituma. Naru eza kuna eza fufu ya masango ya masango te ya masango ana mingi penza na mona kango na Katanga na mona kango même na Chopo aussi na mona kango mais na Kinshasa mais kuna epana biso eza fufu ya manioc ya pembe ya pembe nde bato balingi yango d'ailleurs déjà bato ebele basi baleki déjà ebele déjà 8 heures basi balé fufu bamelaka su nini ti ezate ezaka fufu même nga soki naza kuna naliaka fufu même awa epa na ngai c'est le fufu il faut na le matin mais lokolo benga nga na tongo moyen na ezate na isi madame sala kaka air da comme ça soki dosi ça ok ibiso nio comme ça na profiter na volontiers na goboya te munoko nini lobamaka kuna lokola na lobaki communauté eza 4 nous avons aussi 4 langues dans les 4 wapi nga na yebi dans les 4 on a maîtrisé bien eza 2 langues mususu nazo yoka meko répondre ndeza moi compliqué. Donc nous avons les Kaliko, les Kakwa, les Ndo et les Lubara. Bando nde na lingi parce que bando bandeko malheureusement na ebi lokota na te. Bando nde na lingi. Bon, okopesa moi synthèse muke kaka na munoko oyo uzanango maîtrise pour que baye bake oza vraiment eli akuna pe oza mwana akuna bayebi yo. Parce que nege to kolanda bo izana ba bakenda poto kala ndi bakoyoka bazolobela kwena bango oyebi ba message nazwaka te ndeko les zéro sali malamu wana na mire trouver penda moi message oyebi que ngana lingina kota na nino anate na lingina kota na espace ozo créer na nga wana te pourquoi parce que ba 4 communautaires na sont des bases na ngai ngai na zela na koya ko beta va solo na nini moko va ko créer polémique donc ce qui est essentiel on a koyi koloba sikoyo na aro moi tout le monde a ebi lingala ça c'est quand même uniforme ça c'est quand même uniforme lingala to ebi te mbote kaka na o imine wana mbote kaka okozanga koyeba pe mbote te quand même ko krenga problème sous nando c'est ça le problème te ndo ngana ko compléter parce que ngai makambo ndo na ngana ko compléter nando yo beta ko yoka bon lo baranzi azimio kalikwanze afemere sene oyoki oui na ale quand même mi balé oui Osuki wana na suki wana ngana compléter nando là voilà bandeko balandito suki si wana il fallait quand même ambiance wana eza masolona député et c'est Jean-Claude Draza za élu ya Aru na province ya Ituri to sololi makambo ebele moi to bandaki na makambo bozomona lokola c'est le social ce qui concerne le peuple congolais après to yé na aspect sécuritaire. Mes félicitations na batu ya Seferi Yando. Kuna secteur plutôt, secteur Yando. Kuna nazoya kuvanda kwe. Kuna zwa baboro wana na ngona Kinshasa. Siko mtu aliboso na kotimisa Jean-Claude Draza. Kaka linyake kingakati bwana tindi manzoi na nzela kingakati. Kwa ekoti na mutu kadoki bako ekoyi. Manzoi no wana wakola tagate. Alors, ezalaki masolo wana bandeko na ngai, ifalaki to solo la masolo na député, bandeko tu bakola na ngai kuna na radio Simba na Ariwara mbote bisika bozwami élu na bino ye wana koloba. Je dois vous promettre que lokola musala ya biso ba député za complémentarité, c'est un travail de groupe. Député Mongota ko Sabino, même nenge na yambaki Moindo Zangi. Je vous ai dit c'est en groupe. Donc, nous allons nous compléter avec les collègues. Chaque fois qu'il y aura un problème, il y a quoi Toko Kende. Dossier à Sokimon. Nous allons nous y pencher. Total la signature, Kosala ya Pamba. Total, oui, bah, il y a capacité.
na biso ndenge tozali eza ndenge wana tokozala toujours ensemble bao bakolanda biso na Sed Media na mwena ditu bao bakolanda biso partout masolo na député c'est ouvert na bandeko nyonso tout mais sachez-le le Congo eza ya biso nyonso que chacun fasse quelque chose au lieu de rester un observateur ce qui omoni loko ndeko na yasali ya malamu soutenir ye ya mabe condamner ye ya malamu encourager kota la tendance te kota l'école te o ya zamu to aboye o ya zamu to akuna parce que na Kinshasa si j'insiste que collègue a présenté na Kinshasa nga na éviter esprit et dominaka bato tout ce monde ici bota la tana ba télévision ka Kinshasa bo Kinshasa bo bon Congo mobimba et celui kana Kinshasa ceux qui osa kinois te yo za congolais te ceux qui medika koloba moi lingala mabe rwandais ougandais les histoires que nos frères vivent na bisika bazali na discrimination hermoko basubisaka eza yango te yango na loba na bino pesa moninga sourire sans limite le syndicat de Kolo est parti tout ce que nous avons connu bos unions ezala ba projet azala kinango no se etikali 2 mètres déplacé wa kotiabi tout ce qui reste pour ce monsieur bola munenge to ko témoigner boy j'ai été arrêté c'est lui qui a supporté mes avocats syndicat de Kolo j'ai nazana biloko ebele à Koloba ce que j'ai vu assistance ndenge to Koloba boy famille ya Rosi Mukendi ba ko témoigner o ya ba dorka ba tutu bazoba moi makambu ba mona loboko assistance ya syndicat de Kolo naka ya maladie ainsi de suite c'est la même chose na ndenge boko mona personne avec handicap wan tout ce que nous faisons les alaba orphelins ndenge to Koloba boy nous planifions action PMS peut-être que ça les malobi na Goma et ça pona ko tali sabino que il ne faut pas tout mitiaka ba barrière oyo muluba oyo mukongo oyo nande oyo ça n'existe pas tous aba congolais la difficulté que nous avons aux collègues a évoqué ils ont ba frontière ce yo que na frontière na biso na Zambia okokuta que babemba baza na Zambie babemba baza koto mais esalema ndengwa na conférence de Berlin moi difficulté zali et ce qui okei awa oyoki ba sud soudanais bato bazolo ba munoko ba bazolo ba munoko mais ce qui otali na défense ya intégrité à territoire national bazo défendre ndenge moko calculer na arukuna musika Kinshasa wayebaka kuna oyoki alobi que c'est la première fois chef d'état-major à Kitakuna des fois oublié mais baza traumatisé par l'oubli ya capitale mais va comme na Kinshasa bozo discriminer bango yo za kinote tout à fait je pense que oui mbokati biso ba mbokati bango ngasko ambassadeur potentiel ya ba villageois ngana za na kozala njona yo OK donc parce que il suffit seulement que a commis na Kinshasa a wangani ki villageois te omoni biso to abakina pardon ezala ki mo échange wana na linga ki to sala kanisa kande konayo kotuna ekolote kosala ninte et à certain moment il faut oublier les appartenances politiques na lobi na bino vous pouvez voir les députés quand ndenge to tsheba veste awa ngai na tushaka $3,300 ce qui est une assemblée parce que je reviens sur ça les a pas mbaté pourtant batona ki présidente na biso député tushaka combien bino okanisi ke tushaka ba millions 13 millions wana ngana 13,000 ngana ibaka ngote okoyoka na papier que eza $6,000 mais na franc congolais basali na ba parti politique bakati ya bango atako ba wana ba secret musu na lingana bibisi alors otikali soki na 3,300 soki ozwa nyongo na banque yeba ke bazo kata yo 2,500 ozotikala na $800 c'est comme ça que les députés baza chosifier ngana zwa kité na banga ki alors ça se fait comme ça et yango koya mukolo plénière kendo komona ba députés bazo ya na moto ba musu bazo ya na makolo. Mais nous, nous devons oublier des fois les appartenances totales à la République. Tout à fait. Plus de 143, 9, 98, 311, 332. Ma solona député. Merci.